Ah, Glorio Langi. Ah, talanga na utokota. Oh, na grip na ngagud na nesilite. Ozwa soko sala makamba boy. Webi ke namona oche joyeux anniversaire. Trésoria Abed. Nalobi te. Mwana kokisi inane na kamwe. Nalobi gloire à Dieu. Mapamboli. Mwana zali mapamboli ya Nzambe. Tangu na fini boye. Na yoki. Olobi bobenga. Nalobi te. Wana koko nanga. Fona benga. Na souhaité. Na yembela ye. Joyeux anniversaire. Kozwa na simbi kaka telefone. Na yoka mbala moko. Souhaité botamae, botamae, la bobenga bo souhaité botamae, la mo botamae, la magloko mwana zuyo makasi bebe kitoko. Ngamna ndo mabebo mwana ozwanga ndeni kazi papa bangu. Bofinga ngati. Bofinga ngai. Bokoma bikoma Nzambe bata botamae, la bobenga bo souhaité botamae, la mo botamae, la magloko mwana zuyo makasi bebe kitoko. Ngamna ndo mabebo mwana ozwanga ndeni kazi papa bangu. Bofinga ngati. Bofinga ngai. Bokoma bikoma Nzambe bato balingaki trésoreria ya kuva bakuva te bamona lolenge yokozale la bobenga bo souhaité botamae la mo botamae la magloko mwana zuyo makasi bebe kitoko. Ngamna ndo mabebo mwana ozwanga ndeni kazi papa bangu. Bofinga ngati. Bofinga ngai. Bokoma bikoma Nzambe bato balingaki trésoreria ya kuva Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Gloria. Tangu bazoloba, pe tangu tozoloba, mwana azali mapamboli ya Nzambe, bozwaka ngo na vantire te. Gloria. Tangu ngai papa robo, vi nyonso nalobaka. Mama aza kaka mama po aboti mwana eza mpona bongo te. Nalobaka ngo tout le temps. Kobota elakisi te yo nde ozali vrai mama. Soko boti olingi bazwa yo vrai mama po boti yeba tina ozobotango. Po soki kozala mama po boti mama fo kobanga ye po abemaka zemi 9 mois. En tout cas, toko respecte na oya bwaka bana nyonso na fulu. Mwana botami abimi akati muchopo ye moko atiki ye na fulu ya kenaye. Ye pa bota amema 9 mois. Asokoli ye pe atiki ye wana muta lokotane ye pe mama. Gloria. Anniversaire ya mwana
yo komisango rando sanke batumbola yo. Gloria, kokanisa te na kamwe po modele na zolobel. Natalaki deja na Facebook na yo. Otiaki. Olobi anniversaire ya trésoria. Otie wana pie publicité. Bon, nga nazwaki yango publicité te. Nazwaki yango annonce. Ke mwana aninga kokisa mvula. Namonaki yango pe tina moko te. Mais bon, namonaki otiaki yango. Pona basouete penza mwana te. Otiaki yango pozwa kado. Mwana zwa kado. Donc, yo muto zwango. Po watindelo ate loko osala fete ya mwana. Donc, namonaki yango ozobeta batolo. Bon, c'est normal. Na ba Congolais, na tango akala, babana okipa anniversaire te. Lelo oyo, soki bakipa yango, majorité pona matolo. Nga chaque semaine. Batindela nga na semaine moko 3 à 4 fois nazokokisa mvula. Mutu tu atindela nga azokokisa mvula. Azosala anniversaire. Eza te pona félicité. Eza pona tia loboko na poche. Alors, eza nango normal. Nalobi na ba Congolais oyo ya Congo atoye poto menaki mukolo. Me ba Congolais o babotama na poto bango te. Ba o babotami na poto na ba oyo bakoli na poto. Soka tindeli yo tongai alobi nanga anniversaire ne eza penza po souhaiter. Soko kopia kado etali yo. Me ye o souhaiter penza. Alors Gloria osuki wana te natali yo. Nalobi Gloria likambo nini? Eloko nini? Olingi nini? Hein? Soko za mama mwana oyo biso nyonso toyebi ke kala ta kokisa inane. Tango katisaki toyebaki akoti na 6 mois oza koloba ngo nyonso. Ozolobela biso totala elongi na ye. Elongi na ye pe solakisa biso mbala na mbala. Meme tango ozalaki na avion tomonaki. Elongi chanze te azakaka ye. Yo nde olingo salela ye mbongo commerce. Banda abotamaki azaka mwana ya bamatolo. Ebandi kutu wana te. Ozwa zemi na ye na makasi po kakokangama mobali. Obandi ko utilize ye tango kutu na nakoti te. Yoza ndoki. Oza ntsor. Po kanga trésor elumbu okamati osali tu ozwa zemi. Sima nango tango ozwize osentir oza na retard me osala neti oyebi te. Oya koloba prophète abengi yo na Londres alobi oza na zemi. Yo lobi non nautaki ko régler. Sima nango komomona ba douleur osombi tester osala teste boye. Omoni oza na mokumba. Okangamaki yango na nko. Alolobi okebisa trésor elumbu. Okangami yango. Alebo okomo luka obima oya kobota kotoyo. Olingo ko utiliser susu mwana abota ma français apesa o mukanda. So preparaki deja
oyebaki bato bakodeklare ye, oyebaki na bakode ozozwa na bato ozalaki na bango ntango wana bakende ya mingi, okozwa doki na facilité. Ale mpe lokola olinga koutilize mwana, lokola oza koutilize mwana wana, ale mwana ngo alobi nakobotama mpe awa, abotami, akembisi yo sima oye. Gloria, ntango ozosala live yango ozoyoka ta mawa te, mokolo anniversaire azolela, azopusana pembeni na okipe ye, yozokipe direct rando. Jour anniversaire ko bakipaka mokolo anniversaire. Nayoki olobi le 9 tokosala fete wana ya yo na bato wana ya ye te. Osomona mwana ya inane asepeli mpo basalisi le fete. Fete yango siko yo na bamikolo mosusu. No. Kaka lelo ndenge akoki mvula. Soko yeli ye eloko moko jouer to eloko nini, ovandisi ye na bana misato ya age na ye bazosakana. Ata koyeba nete kiza anniversaire, makosentir à l'aise akosepela. Me yo moko yoka na direct na yo, ogangeli ekutu me moyo ganga makasi eza te, moye penzo silika makasi eza te, poza na live tozoyoka yo. Menga moko koyoka na yoki yo, nalobi o soki ezalaki live te, ezalaki émission moko enregistré. Mbele trésoria Obed abetami penza mbata pa. Sima nango parti yango tokati kamera. D'avance nazomona mwana neti na tache moko na mopanzi eza cicatrice te, j'espère mpo na modele ya yo mwana wana sabanda kozwa mbata na 2 semaines. Gloria, oza ndoki, ozo utilize mwana wana kaka na koutilize. Obetelaka mpe tolo ya Sariana. Kasi explikaka bato te soko ozalaki mpe na zema solo bota Sariana. Explike mokolo okenda kosala kosenga visa na ambassade ya Turquie. Sariana azalaki na zemi na combien. Explike mokolo osalaki réservation ezalaki ka. Explike biso soki sikoyo ndenge obotaki Sariana ndenge yo lobaka soko akufaki te. Voyage nezalaki toujours olinga ko voyager ndenge nini. Sariana aninga koya na passeport na nani po visa bapesi kaka yo mama. Olinga kotika ye simozongi bongo olinga kosala nini. Nazoloba no Gloria, lisola Sariana kobetaka kutu te po obota na yo te. Soki penza obotaki otekaki ye parce que yo ozalaki na voyage po ya libela. Kobosana te ntango oboti après 10 jours voyage. Eza te ke yo obotaki mwana kufi simoke na ambassade bapesi yo visa okesomba tike ovoyage. Nandimi mpe te ata kutu ezalaki bongo mwana kufi yo kolela
ovanda une semaine zemino liboso en plus otobota ovanda mwa calme okende bambassade te mais yo ozalaki na badocument koka oza ndoki kotangaka no sariana te mpo sariana ebimisaka yo mama moboti na bato na yo oyoyo oyo bakipaka na bango kosala baanalyse ya moto yango te ata oza ndoki mais soki oza na bote na mbongo no oza bien ata oza mutu ozanga no lisumu mais soki oza mutu mabe pauvre bakangi yo ndoki bato no wana me nga soki nalobi oza ntsor na butu te nga na butu nayebi bandoki ndenge bazalaka te nazoloba ya moi sariana obota ete ozala na zemi te soki yo lobi obota donc ozali ntsor trésoria anniversaire na ye otie rando ozosengele mabonza badime ava kota na libumu na yo okotisa ye kaka bokanga papa na ye okanga mpe te ozali tsor Sorodiongo Gloria Olangi oh tikanga na souhaité kaka Trésoria Abed ozali mapamboli ya nkolo na souhaité yo non na souhaité kutu te po azoka na ye te ezaka neti nasali yo plaisir ozali tsor nakoloba mpe na trésorier eloko te mokoto okutana kaka tosakana alors pa mwana moke eloko liboso asakana atombe bien na yo soki atombe bien na yo yo mpo tombe bien na ye pa mwana moke ekoki deja mpo mwana moke aobservaka atalaka akimaka apusanaka atalaka susu na mayele nsima koyeba te papa robo alingaka nga naza koko na ye yango naza na ntina natiaki sefe te o mwana yango kitoko elongi ya basi engambe alataka bilamba ya bana 4 ans ozali tsor Gloria Olangi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni
ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.